que Diego n'a pas le temps d'insulter son ex-président. Alors ça là, c'est impossible quand on a émission. Ah bon? Émission il y avait la mission Quadacro, Koffi Olomide, à l'oublié peu 2021 du Bayana encore Hôtel Arena. Concert Bercy, Koffi Olomide, malgré l'objet, on a invité à une surprise. Il y a le leader à petit tout, fallait pour pas. Et puis, vieux Moraboye, mais tant que comme moteur au Bengi, ça y a bêta. Leader à petit tout l'année. C'est voilà maloba viet. Leader à petit tout, leader na bon. Déjà fait rigolo là, petit, il a fallu. Tu n'as pas comment faire. Leader à petit tout. Ah, dans leader à petit tout, le rôle leader à Diego, leader à Robinho, leader à Fabregas, na comprendre. Déjà tant on benga petit, na on a petit. Oye ba yemo tant benga petit na nga nanyo, petit na nga, o kate. Petit na Robinho. Petit na nga héritier, o kate. Yemo tant ba. A leader à petit ko, pour leader à grand. Il a fait rigolo. Papa pesa à moi na ka o ya zanango. Yemo na pesa ou ingratitude. O comprend. Maman muta ko sote na barke seigneur c'est comme bongo so moni mutu moko finga yo. Leader na opekise te sege mta tindie. Kopa ngwana. Muta ko sote bana poto ba ko sabino te. Biso tinda bangote, baza ba fanatique, biso tinda bangote. Yo place au outil. Place balambela o fufu baboko la yo et pas maman Sylvie, maman pasteur na Weranson. Soki fanatique na moko e kamekyo finga bango. Oebite que yo faut soit charge à fanatique wana. Yo na boyo comme musubotangela ngate. Non mais yo kana biso vérité. Déjà nga bapekisa nga kotanga kombo na ye na kolobela maramba orchestre na ye na kosate. Yango nga na sala so ja bandi ko luka mwana wana bakanga ye. Mwana na sa mona ata sa na ndakwa nani. Ya yeti. Abomba ke na ndaku na ye. Siko soke zaki ye mutatinda itendeni a protéger mwana wana bakanga ete. Mutu afingi ba parents na o basali ozala lelo oyoza. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Bwanga Officiel TV. Bonjour, bonsoir à tous les internautes du monde entier. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes de téléviseurs, devant vos tablettes, téléphones, en train de suivre cette très belle émission qui est présentée par la vôtre, Deborah Bwanga. Toujours dans l'obligation de vous informer et pourquoi pas aussi d'analyser par rapport à la musicienne Abisso, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde de la musique. Et aussi, tu sais que non, la musicienne Abisso, c'est vrai, dans le mode confinement, mais tout le temps. Wana na ba fanatique na bango na ba mélomane et ça fait plaisir na ba tout ba lingana vraiment ba musicien na biso oyo ba ça ba musala na bango takos. Et déjà pour commencer là to vendeli les locaux à sujet ndenge sengaka. Je suis avec mon invité Sarah Tolaska to comme campé ko solo là par rapport il y a maman saison les cas comment ça se passe la ndenge na yé déjà avec Diego Milito to yebi azali conjoint na yé to comme campé ko poser ba question par rapport à ça et pourquoi pas aussi par rapport il y a départ na bango et si ka ba uta na la team parce que tozo mona ba nungu ba insulte pourquoi ça ba to ba kaboni faut ba finge za la kaka pour ba clash za la kaka suite za la nini et apporter kanini vraiment ça fait mal et aussi pourquoi pas tout le bela message de l'artiste Koffi Olomide après ça qui a Kangi déjà donc c'est déjà date il y a concert il y a Accor Arena c'est-à-dire Bercy Koffi Olomide 2021 annonce déjà date Kangi déjà donc Koffi Olomide et à télémission c'était le billet per otikalate à beta concert le
na mois de na année 2021 et que ça la plaisir na batu tout balinganga vraiment ba concert surtout ba musicien na biso bon ya makofi olobi début ça peut surtout chance de Rosa la couleur de route ensemble. Un grand merci à Papi Tcheli les potentiels de Montréal. Papi Tcheli les potentiels entre grand merci à les seuls patrons suisses mon papa Bijou Beleza les seuls patrons suisses Mimi Ndou mais ba Mimi merci pour tout. Alors mon caméraman au fond les lignes côté linga invité na Sarah Tolaska. Ça va? Très bien. Très bien, très bien. Boni Makambu, Boni Boulot, Boni Sarato la TV. En tout cas, Sarato la TV déjà qui n'est bien. Le lop na bando Sanjo la commandant na biso, il tu bando benga commandant ya collège na biso, ya collège na biso Sanjo la na PC Bambote, collège Songali Yanja. Commandant lelo a commis le jeune sénateur, a commis le jeune sénateur. La jeune sénateur na kombo Guy Luando na PC Bambote place azali le jeune sénateur Guy Luando commandant ya bana collège ya Songali Yanja na PC Bambote na Amelia Mweba Motema Orlando Domingos Bambote na babone nyosu ya Bwanga TV officiel. Voilà, ça c'est très bien mais collège Otengli Yanja Songali Yanja iso na mongo ifa pekato Guy Luando wana penda base voilà Sarah Tolaska ça leur a biso plaisir ko boya raté to poser ba question ndeni ni père ndeni boulot to mona ki ba photo azana mode studio c'est vrai musala soki vraiment dans studio projet moi ndenge nini ba tu vas s'attendre nini na Diego Milito maxi single. Déjà ngai na répondre en rapport na za moi si na epé na copie ça peu information mais sinon ngai na travailler na musique à Diego T. Mais sauf que n'a pas droit à répondre à poser la question. Diego a continué studio mais dernièrement semaine passée autour ça la clip il y a quelques chansons déjà pour sa maxi single donc d'ici là 5 titres. Ouais. Donc d'ici là dans peu de temps. D'ici là après confinement déjà Nzambe na tunika so banga te parce que ba musicien bazé belé et puis musique na biso po ba yoka yo YouTube te ba yoko bandima yo ndengela msusu ba atiki na tanga na que Congo ya munene exactement déjà so ikoyoka ekondima e batu bayoki bandimi na acoustique po bato ya imité wana ba répéter koemba Jésus de Niance ali parangu baté Jean Goubal également Lokwa Kanza Deningonde bango tout bato ayemba ki ba grand ko imiter ça te que non soko sali pe ya yo ko simba to mona na ba bar na banzelo mona bato msu basala mo ba groupe na mo ba imiter na bango ba chanteur ba nzembo belé mais lobité que non bango pe sondene te déjà ils appellent na bato msu ba grand chanteur ba sala pe simba te et appellent na bato msu pe ba faux chanteur ba sala pe simba ko simbe ya maramonza mena oran étoile na donc biloko non wana mibale soki étoile nona aura na eza nango positif mama ato yebaki te so tie makolo à place wana epesamela vous comprenez otangela yango classe te so sali yango esimba et alors yebisanga neti ngabo babimisi ota muso ata 15 journalistes bapena bana ifasik ba gradué bana ba diplôme na ba bac na ba musu ba licencié mais na YouTube ba ebiete Massa émission n'est pas bien le français qu'on les Sarato là. Ah la fesi d'MC. Dadi mon la Bambote, la fesi Bambote, on a fait nanga. Ça m'a boulot, on a mda un grand frère nanga. To kabona la mission la boulot. Mais makile ko kabonate, on a mdes impossible. On a grand frère nanga na pied Bambote. Po yé atanga trop. Tant la bêtise sur la batanga na boulé. On se comprend. Et ça m'a baba aura. Au cause de l'otanga pétro. Wape mayelo suivi babaki nyonso mais chance pesa meliote bayebi yote momona mutu mo atanga te nini te loko yebisanga sko journaliste mo o aleka pena na ba ifasik to comparer kaka leki ken na succès. Est-ce que succès na kosala musala ils ont des choses différentes hein te to ke na bandenge wana kutute te to ke bongo te ponga mwana ifasik na défendre bango makasi bulo peke na salaka na bulo peke na salaka on ne compare pas l'incomparable ken reste ken mwana ifasik to journaliste ndenge lobiki baloba ba français batikali peka ba journaliste to betanga masola makambo awati yango on parle de succès yo to betanga masola makambo yango na biso makambo mutabota maranango mutakoso te ke ngane na pesa makambo lukuta Poso ezaka bongo excuse
so ezaka bongo me bato tu barapembe na balider bazo makambo omona ya bato mosusu basala ba 5 ans babimaka te me bana balider momona mutu moko ayeneka lobi azwi na ye makambo ozo comprendre donc eza baora ya bato na betoile bato étoile na yo na ora nyonso eza nanu positif ezo répondre nano na baénergie ebele so tie mutu place moko bato baza obima facilement donc wana eza nango makambo nzambe me makambo ya koyeba aza nango déjà mais Sarah apparemment bo change c'est bato calcul bato basatondaki bamona Diego Milito pembeni ya le padre Jésus de Nuance ntango ayembi boye to bana monaka yo kaka le padre mais to ya boye maxi single bosoyi bato boye pwani kasi yango wana ti yango wana bino tembe biso mpe nko donc yango wana elakisi ke te namelaka toujours natikaka te yango nakotika yango te wana eya babiloko nazwi yango na confinement nakotika yango facilement te se ekoti déjà nakomi deya na makila alcool donc nde eza wana eza kaka ke omoni bato nde tozalaka boye mutu na mutu aza na baprojet d'avenir na ye oso comprendre ntango Diego asalaka lettre na ye ya démission esakomaka nazolonga mpona ke okota orchestre mosusu non asalaka lettre na ye na makambo na vision na ye amonaki mpo na vie na ye akomaki aposizaki bien mpo na carrière solo na nga c'est ça ezalaki kaka te lettre kaka mpo na au masque non c'était ça et yango lelo tomona Diego Milito aosala carrière solo na ye aza na studio asali deya quelques clips d'ici là ceux qui va accorder biso déjà to balancer au monde to balancer déjà donc mais kala trop te et bato pe bana posa ba mabanga bata banze monde boye bakenze metikali ka de 3 eke déjà moko wana pe déjà mutu moko solo lango déjà la PC ba mbote silence d'or Hélène HK a solo lango déjà donc toro tatoneta musuna moko atez-vous donc voilà atez-vous car les places sont limitées car les chansons sont limitées Ah oui, c'est ça. Donc félicitations à l'artiste Diego Milito. Année derrière lui, il faut repérer sa chance, on ne sait jamais. Marambego Yaboye. Ah, mais tu vas avouer le mot. Oebike. Na pesi bina filé bambote président bina filé. Voilà mna président na ngato banda penda orchestre wana na yé. Tanga uta voyage benga Sarato la ben streamer yé. Sarato la bokendo ta la ben streamer bo filmer Sarato la na ya Sara. Donc en tout cas pour avoir le lebi que ngana za parmi bateau ba sous-estima bina filé sans te mentir nazala parmi bateau baloba que bina filé oyemba nini yaya ka po yembela biso vocal ata mwana baba zali kaka mwana je te jure devant mon Dieu moi na sous-estima bina filé oyemba nini na nze moni na oyemba penda na voix nini j'ai sous-estimé bina filé nazala ku parmi batu tango batu mo babenganga o to na posa libanga pa bina filé la rango pesa nga na senga bi yaya olobalanga tate na yebi senga be olobalanga tate na luki libanga pa ba musicien mususu bina filé sanze ma bina filé ça succès yango eloko na yebi so ora ya mutu na étoile mutu dépendant na nzambe donc oyeba te okoki kokamwisa pe batu et ya solo yeka nde to sous-estimant moi ngamo personnellement na sous-estimant bina filé total lelo soto bi total na liste penda ya ba musiciens au baza en ordre qu'on appelle azan orchestre c'est bina filé ana ba instrument na yemoko avant daka na quelque temps asombi mapangu on se comprendre a raisonnera copé ça tabana batu moi 100 francs moi transport moi bonga olia na ndaku moi saka loso tu vois donc nata mukebi na filé a commis penda un grand musicien na orchestre na eza complet na ba structure nango mais nga na sous-estimant ray donc to pe sa chance pour chance ezalaka déjà pour nzamba pesa batu munga mutabota na chance na mais to pe sa appui to pe sa peu confiance total anine epesa voilà ça c'est très bien mais quand ndenga uti kotanga komba bina filé lo mo ezongelinga bina filé sika uta to moni que à chaque fois yemo amibenga relève du maître a copier papa na ye Fabrigas les maestros azana gratitude moi la mort respect abanga bantu reconnaissance. Ça salit l'émission. En tout cas, je n'ai pas
envie mais na mona vidéo moi ya Diego babotika vie na ngai na longwe na besoin sala makambo na ngai. Voilà. Donc jusque là, tant que Diego no a fini ex-président na été, to ex-patron na été, c'est que Diego a reconnaissant envers patron na été. Ce qui n'a nous, Diego a fini patron na été, ex-patron na été, c'est que Diego Tilelo a reconnaissant envers patron na été. Si on a ça ingrat. Tant madame Diego Milito alegana tevo tembenien. Na boyo comment musubotangela ngate. Non mais il y aura une vérité. Déjà nga bapekisa nga kotanga kombo na ye na kolobela maramba orchestre na ye na kosate. Yango nga na sala so tuninga maramne ko tunanga maramne te dara marambango ba ebisanga yonga na sala. Et puis preuve ane nga na sala émission te na tangi kombo na bando finge na finge pas ça ngani. Boy bité na internet do na baguerre na biso to na ba compte rendre na biso. Nga na maramne nga na oloba. So bango ba mona ke na oloba na eseke zaye mais sauf que ngata on oloba mamna nga natanga kombonete. Et puis il faut pas aussi oublier une chose. Mon papa pesa mwana ka o yaza nango. Ye moko na pesa wera ingratitude. On comprend malgré Diego aza bongote mais ye moko il est ingrat. On se comprend, oui à 100%. Tant que vous comparez un filet na maestro, maestro reconnaît ta wera, ba tutu ba ebi. Tout à fait. Mais on a une éducation, oh il y a beaucoup de liba Diego, yango na bango ba nango. Eza kuna eza ingratitude na mafinga. Bina fila uti place à moupe, nanga na to ebi mama ba moupe, o ebiti. On se comprend. A ebi que Fabregas a comment na muta moupe, yebisanga muto olongwa pa Fabregas o sa ne guerre ndeni ya comment muta moupe. On se comprend. Yé mon ano aza exemplaire te parce que maman yo moko soki nga mona on na sabe na tableau mi kuse na za chel. Yé bisanga na bano peksa moi na ngala telo am kuse banandeni. Yé moko azana no ingrat. Bana ne ba mona nenga zo manquer wera son. Bana ne ba mona nenge a otinda batu ba finga wera. Siko yé bisanga. Bango ba opeseni. Malgré Diego Azabo. Comme ça message moi il vient na mettre ninja. Ayi sanga yemi sa petite na Sarah tola na liga mingi. Yemi sa ataka pela ser boko. Voilà un message à mettre ninja. Na ke no musika te. Na ke no musika te. Po e koma mingi biso tinda bangote. Baza ba fanatique biso tinda bangote. Yo place au outil. Place balambela fufu babokola yo et pas maman Sylvie, maman Pasteur na Weranson. Ceux qui fanatique na moko et kamekyo finga bango. O ebite que yo faut charge à fanatique wana. Yo tango permettre ango mettre ninja baluka li kwa apparemment ezala mambakala non ça rate. S'il te plaît, marambakala yango les histoire e ba changer ango te yango na ingratitude. Et histoire ba changer ango te. Ya lobi fallait simbisa micro to mona l'émission nini ton a image ni toza nango fallait pesa micro. Mais biso mona au moins faire rigoler pesa chance. Ayemba na ye faire rigoler pesa chance ya si mama telema pembe na faire rigoler banda telema toujours à côté faire rigoler. Tala lelo baka bosser azobeta abetura acoustique na azo comparer on a faire rigoler. Ka bossa azo telema wapi? Faire rigoler na podium ka bossa telema kuna. Otala double zénith te. Azaka pembe na faire rete. On se comprend. Mais les lots, yo les canabé mission, le bique, moutapesa nga chance c'est fali. Bon on fait rigolo la muto apesa chance te na bongisa ponga pe na tala ki video ngwabi bato ba pesa nga posa na bande pe kotala. Pas posa musique aloba mutapesa chance imba na micro tala ngo sou bien. OK. Eza fali poupa. Bato pe ba pesa posa royemba musique eza fali poupa. Si comme muto yo azwa kayo à l'époque c'est fait rigolo nda chef d'orchestre. Muto azwa kayo habité petit nanga a fini bato mususu abendi yo mupanja habité ndeza bo oyemba nanga chant. Parce que koyemba de na rigola ya makambo ponde za bo Diego so asali dio mo na fait rigola a eza makambo siko grand chanteur loka faire ayemba na ndima oyemba na yo ndengo yaka sika wana yo reconnaître ngoteza ni ingratitude mampata na Weranson tango likwanga nzala mwana na likwanga nzala finga nzala sunde nani maître ninja bandiko luka mwana wana bakanga e mwana na sawa mona atasa ina ndakwa nani ya yeti abomba kena ndaku na siko soke zaki ye mutatinda ite ndeni a protéger mwana na bakanga ite muto afingi ba parents na o basali ozala lelo oyoza maman masola ingratitude biso na sotoza ba ingrat mais sauf que Diego n'a pas le temps d'insulter son ex-président au sala ngote impossible kangelo na ebisio. Ah bon? Impossible a refinga ka eteza impossible au sala ngote
Diego alakise ka gratuité aza ingrate aza mal appris te aza pe impoli te aza très bien éduqué Sarah Tola lelo yo longwa to muto ebi ko sala pembeni pe ya hérité Watanabe bozala bien non bande ko couvrir événement na ye non c'est comme ça au sala pembeni kula na orchestre na ye mais là on est dans sala ka na mona et comment ba reswana ba janvier ko finga yo bazaka tout le temps ko clasher yo pe mo vanzi zo clasher premier ngo zaka non nini poto comprendre au moins nde to yebele orchestre nde lobi ke nazala kuna nde biso nyasu to yebi au moins ni kwanga nzala wana Nzala nde nani tanga te ngana za pona otanga bato bana sama ko na ngate na tanga ba komba ba grande personne moi tout temps na tanga fali na tanga faire ba grand on comprend oh ni kwanga nzala na li pungu tang baleka na be miso ba fingaka ezaka na ordre ya kolo orchestre wana parce que c'est quoi affirmer lokola msusu donc yo confirmer pour utakuna donc tant que pendant finga banda tinda yo wana te ngana lobango ngana fingela nanu ye mutu te ngana za osa ba compte à rendre na nga na fingela na mutu na pe batinda mutu ada sans esprit ngana esprit na maele bele bwebwa notinda ngandeni ya mam nyo soloba batinda mutu aza vori aza maele teneti banana batinda katinda bango makamba osala ba oyeba te on comprend jamais bana wana ba ko démarrer mutu sans autorisation. On comprend. Soit ba démarrer mutu c'est que outil. Yé mora yé bien parce que yé soit bengi bango bo kata bo sani. Toke 4 mois. Bana na ba komo finga ku na faire. Ah bon? Nga sala pas faire te. So bana poso finga nga. Ba finga nga nde ba mesana o finga nga ba finga nde ba mesana o finga na Diego. Ba finga faire à seni. Soit disant faire à grand frère ya patron na bango ba respecter. On se comprend. Donc ba musique wana ba ko swana si la tobeta ka musique lora bino bozo sous-estimer batu bo banzambe botika la na poste na bino ya banzambe mais sauf que mutu na mutasa musala na kwena ye on comprendre mama bengra wana so ba lobino makamsara c'est ingrat loba na bango ya banda ko reconnaître we ranson na mapata reconnaître to mona ya matanga ya mama ya si deji mapata ba yambana na papa na ye ba yambana na mama na ye au moins que chaque famille y a toujours des problèmes ya ba loba singa famille et ça la nini et benda na kamikata na kate moi te wana okota mama famille ba croyez pas bota pour le dire abota na leke si deji mapata après combien de temps ba comment na ba parquer poignet. Après combien de temps reconnaître bango? Il passe la bisoto ça non 5 ans. On appelle à reconnaître. Kayangwana. Toi c'est la 5 ans. On appelle c'est la 5 ans on est à ça pour reconnaître bango. Il y aurait-il le soit fait l'enquête. L'enquête est en reconnaissance. Bon siko. Bon siko. Yo suis un exemple quoi. Tel père, telle fille, les éducations appellent ça biso yangwana. On est dans le que c'est qu'on reçoit. Nang tembe penda yangwana. Yangwana. Impolitesse, tétutesse, kofinga, yangwana tembe ensemble na ngonya soko mona ngotembe. Sarah Tola na ndenga mabete to mona batu ba uta la team ba kenda ba sala ba orchestre na bango ba tamboli le orchestre panzana bazoko ke lokote ba musu ba mi ko senga ko zonga na la team wata ba musu ba zonge pas faire égale à Jésus de nuance exemple de chez ba Kunzardo est-ce que Diego minute de lozo loba a okipe ko sala makamu pe simita bina zonga na ndako tata na ngai tata na musique ko bisons to yeba bimisa yeza hérité Watanabe azonga te pona mama azonga wana bosana bato bazongi babimaki bazali na baki na projet te babimai par sentiment on comprendre obimi no atiko bima babibimela ayebi makamba osala te Diego abimi avec cause ayebi makamba osala donc pona retour bobosana donc so esimbi te peut-être osala maka mususu mais kozonga kuna pama yozo sakane respect personnalité basomba ngo te na vie mutako peso mbongo te mais soit respectaka o acha na place non oyebini ozanae na place mo boye ba respecta côté ba ko peso grade lelo ba cheo net chef d'orchestre à pot de fleurs anera pot de fleurs donc azata ya zaki sous chef d'orchestre après Mishka et bon il aurait dit ba doit respecter le roi chef. Non respecter nani Diego c'est ka bandeko kokosela ngote po Mishka to moni ke ba respectaka e soka lobby boy fo yoka na respectake na kosio ndeti ba Diego ba Olivera ba Yope azel lo côté tika
na orchestre wana bataelaka mutu moko kola orchestre batutu basika bazala eloko te wana ya principe ata bapesi yo grade ye moko abimiso na miso ya bato koza eloko te mais ye buta pesi yo grade comprendre ekoma bamoma moko boye sara tola bajournaliste nyonso tu baoya awa bazwaka su image te sanke basola na yo momona journaliste aye opekisi ye aleki kuna ya tindi ye aza eloko te loba ningami na tindi ye bobotyenga poani yango wana baposte bapo de fleur baza beloko te ocomprendre donc batika makambo akoloba bengra wana mpe tozelaka 5 ans wana toreconnaître ye mpe kaka eproblème te eproblème te Sarah Tola Scan a dit oui de l'original il y a tout tu tu t'engages Nathalie Foka Wonderful mon pote Igor KVD Sarah Tola tout le monde qui émission il y avait la vision quadruple Koffi Olomide alobi pe 2021 di baya na accord Hotel Arena concert Bercy Koffi Olomide malgré alobi ana ba invité na surprise il y a liboso il y a leader ba petit tout fallait poupa et puis vieux moraboye mais atangi kombote obengisa ya beta leader ba petit tout na ndeni te wala maloba viet leader ba petit tout ya miko ya ba leader na bongo ko déjà faire rigolo à petit ya falite te natangi komba ferete leader na tie leader ba petit tout dans leader à ba petit tout le rôle leader à ba Diego leader à ba Robinho leader à ba Fabregas na comprendre de atanga benga ba petit na omona ba petit oye ba ye motanga benga petit na nga nanyo petit na nga oyoka te petit na nga héritier oyoka te ye motanga ba a leader à ba petit ko pour leader à ba grand ya fait rigola leader à ba grand na ndeni po ba grand so ba grand ya ba grand tokotanga déjà to tiba Koffi to tiba ba jube piano ba grand prêtre te wana ba grand prêtre ya ba grand donc il y a de grands prêtres de grands et puis de petits hein leader à ba grand génération na bango ba soleil wanga ba kabose ba manda cha leader na bango tout ba fali leader na bango ferité ba polémique boyé hein vérité ko finga c'est vérité ko finga ngana ingratité mais bon c'est ingrat yo là ma vidéo moi na so bina kuna petit fali tona benga ko tu bébé na biso moi na fali za grand artiste mboka na biso ko sakana te na ebisa de anga suifo na yo lobela pula moi na bende pembeni na eba bini bango mibale Sarah Tola ça ta reconnaissance madame asa vie na nga senga na boya ka vie na nga avie na nga na boya te avie na nga bungela nga pe na bungela vie boloba na te vie na nga bungela nga pe na bungela vie donc yo so muta bungela ata vie po bungele na bungi mbama yo respecter ki petite certain yo respecter nga te yo tienga na place ki petite sœur to bungeli nga pe na ko bungelo ka na place no ki vie na bungeli yo po bungela nga pe na bungeli yo fallait bungela nga tant que petite sœur nga pe na bungela tant que vie tinga loba baba yo kangiso pamba kangisa nga te masolo kangise bakisa na ngo elo te na musique et bakisa rien et puis ça journaliste nega makambo mais bakisa na ngo rien en vrai pour na lo bara vérité na fingete place azalinga na petit na petite na ye ya za vie est-ce que bungelo na nini poto yeba nana abungela ngai batu na ye bafinga nga na pesa rapport na pesa mwasi na ye rapport ondie na yebisa bango bafungola bango isusu parce que so bango babenga bango bapekisa bango batika mais batika te na comprendre que bazaki ba autoriser ngo mama muta koso te na ba orchestre nyonso ekoma bongo so moni mutu moko afinga yo leader na opekisi te seke ye mutatindi kopango wana mutakoso te bana poto bakosa bino te so moni mutu moko boye ofinga mutu na orchestre leader na opekisi te seke mutu otinde nde penda nde leader yango na san charge mbamo na ye mote masolango esila pe emi kobanga no te na obanga ndeni yo manke nganga pe na manke yo mutu apema na pema muninga aza te biso tuto defaka pema epa nzambe. Voilà, un mot pour la date de Koffi Olomide, il y a concert na accord Arena Bercy 2021. Un mot par rapport à ça. Vieux moi vivia zane mutu salama mutu. Hey! Un mot par rapport à ça. Ba bonne chance na sur ezata na ke fa beta accord Arena.
bonne chance na eto za wana ka pona opesa ba artiste na biso ba coup de chapeau ba coup de pouce so ba ngi ça eloko malamu so eza malamu eza na moment ya bien OK faut basala abeta na hôtel Arena bonne chance déjà ngai mo Koffi Olomide patindela ngango na poster yango en tout cas pas considérer nga de amutu so tindela nga blo non au considérer nga en tout cas merci beaucoup Koffi Olomide pour la considération et je crois que na poster yango ba bonne chance na kaka sinon toi na posa musique na biso ya avancer et non ezinda vous comprenez toi pe na posa biloko mpe tolingi mpe ba les padre mpe mpo okumisaka ye babiloko mpe moi neti Koffi atie mpe libaya ye pa koya lisusu na encore Arena pourquoi pas eza musique te musique ya église te même babiloko wana bafie na biso bawere osoni baci mpe mpia bamemela biso yango wana concurrent na osoka te a yela ebe a soko ozovivre na concurrence osuka mabe oyebi nde Koffi azwi te oyebi makambo Koffi asali te oyebi barelation ya Koffi te mpo abeta Arena ndenge moko na fali yo sikoyo so oza na barelation wana te obeta yango nde nini na vi bavivaka na concurrence te mpo ye atiaki boye nga mpe na otya boye okodinda ocomprendre so musique ya bongo seke bato tu wana fo balandaka makambo ye asalaki nga mpe na osala ye kuna déjà Bercy ya Koffi Olomide abandaka yango avant même ya fali ntango azalaki osamba abaka ye moto akofongola Bercy et malchance peut-être fallait azwi chance wana ya robeta hôtel Arena et soki Koffi a lancé pe ka beta hôtel Arena et ya mabete mais yo kolo baka te fo fali na faire pas beta non bango de abatu ba beta na ba bata quartier latin c'est bon faire à moi na wenge ya ba no landa landa bango na ndeni yaya musique a rolande à la suste olanda neni ni yaya oh chile odinda na libulu bango bana ba place na bango na ba vie na bango na makambo na bango basalaka faire pas na makambo na ye oyo asalaka yako bandolanda bato na vision na ya na makambo ne mosusu osala kapo oyo abetaki ye patika studio na makambo osala alanda beta Arena non musique olande ya la voilà tokoma vers la fin émission na biso un mot pe pona faire rigola Jésus de nuance omoni pas lancer qui bar likolo homme acoustique na ye mais niveau pe ba musicien ba lati ba kotika ye telobi na zaki na ebowa ye pe azosala homme acoustique et ya ba devoir tozaki na tade ye pe acoustique et ya ba devoir mais yo sikoyo ya faire obengi ba devoir ba ninga ba bexi wana ya devoir te ya devoir te wana ya devoir te ya eza ba devoir parce que moni mutu tuna mutu aza na se akoko sala acoustique na yo poko sala acoustique ya ba devoir mutu tute yebisanga wana ndeza likolo wana mutu to akoka te wana fozaka le king fozaka le mzu leader mais toloba nini kasi yo mumu tolobi wana eza na ba devoir mike bato tu bako zawa na sa sombe espace na lola to ndenge moko biso nyonso vous comprenez to ndenge moko kokosana no te na bakombo wana to ndenge moko mama mutu a spécial azate mais to na mwa différence nzamba sala bato mosusu baza à part bazaka bango moko so landi ba makamno landi ba vie na ye aka ye moko na ba qualité na ye vous comprenez ya bato loka ba faire rigola donc faire rigola pesa yi devoir na eza ya polémique te mutu tu a monika ko sala acoustique asali na ye Diego mi to pasa acoustique na ye mutu tu atanga pene ya zabo na ko sala nga pa acoustique ka nde na yebo yemba na nga te wana na ko sala pa acoustique na nga problème ezande etalama ebeta batu bayoka ngo basepela nango ngambo munene ka yango wana. Merci beaucoup mot de la fin na yo poto comme na biso na suka émission na biso et puis ba dédicace un grand merci na yo bambote mingi na bagolwa na bagoloise bana 4 jeunes télévision Claude Lukebakou no l'homme de jugement Mosam d'ici Shérif Kachiku Blanchard Maïza na pesio bambote na pesi mbote na Guy Roger Matondo pourquoi pas na Amélia Mweba motema Orlando Domingos na pesi mbote na batunya stu balinga ngai na ba abonné na ngai ya Sarato la TV na pesi mno bambote Maman Jolie motema ya papa Zawadi Maman Jolie motema ya papa Zawadi na Chicago na pesi bambote place aux en tout cas maman un grand merci pour tout Bilis Machoko na pesi bambote vie en tout cas merci beaucoup na opé de Borabois. Merci Tolaska, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci beaucoup à vous qui étiez branchés vraiment massivement. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner à Boang Officiel TV pour na bozo ba news, ba actualité et surtout ba information et pourquoi pas aussi ba analyse ya kafu ya waouh. C'était la Sarato là. Kanda plus la marabnende boyebi. Merci à Nathalie Foka Wonderful. Merci à Papi Tcheli les potentiels.
Merci à tout le monde. Donc